auto-innovation dans le cannabis, c'est donc aujourd'hui, à tout ça, message spécial, contacter les presse, j'aimerais bien vous laisser suivre l'intégralité et je vais conclure à la fin. Voilà. Donc, ma plateforme aujourd'hui, moi, par exemple, je serai passé sur ce plateau. Il y a différentes chaînes où ils ont Awa, confrères et consorts, Awa, Chadra Nakama, Ifalon Bitodi, Aïcha Awa, mon frère du nom, Ben Mavem. Voilà, et puis exemple de télévision, il y a aussi deux Karibachia. Aujourd'hui, on a du Bosso Nangaya, Wato, na droite Nangaya, Nazana ya Frédéric Baliosombo, Maman Baliosombo, avec Cypress, Albi, Azara Maramoloba. Pour être sur le Anaïe, la presse, la Pino Public Baliosombo. 40 ans de carrière, les hommes de l'eau à Montier, donc il a fait dire un petit saut 40 ans. Il y a quand même ça là, donc depuis la coco est belé au Babimi Nicolo. Alors, toujours avec mes amis, confrères et consorts, de lui amener ça la série de questions. Mais avant d'appeler sa parole, on peut se donner la parole avec un peu au Lubela. La fanatique naïe, au Barotal partout dans le monde. Et puis, tout comme la série de questions. Bonjour la fanatique. Bonjour Valérie. Voilà. Moi, gentil dans ma sur Barotal, pourquoi il a fait à convoquer. Moi, gentil dans ma sur Barotal, de partout dans le monde pour que tous les série de questions par rapport à la journaliste ou invité par le monde. Bonjour, bonsoir, partout dans le monde. Il y a fait des maman Balio, il y a petites sœurs, petits frères, il y a surtout, il y a bonjour, partout, États-Unis, Europe, partout aux amis, plus précisément à Congo, Mokaonga, na Congo. Les lois dans les Sengo, il y a les Sengo, il y a la bénédiction de Bonangai, ou le bango qui va bénéficier de Bonangai, les lois de la Kali Bango Kachi, la bénédiction de Bango, la sécurité vraiment la petite sœur dans ma propre fallon. Merci vraiment la belle, merci la Chadrak, et puis Balési, et puis Bécaré. Merci vraiment la Négo Botikia, la communauté. Merci vraiment. La Tchébinom dans Katamotema. Et là, on a bien vu les lots pour y ça. Bateau, puis on ne peut pas faire ça. Peut-être, comédien, vous souvenez, des artistes et théâtre, et vous avez un artiste sur la communauté. Il va falloir la communauté. Il va falloir la communauté. Mais un gars, 40 ans, il y a un salaire, la famille a 16 ans. Il a 40 ans. C'est payé. Et bien, il faut que vous ayez un bino. On a une valeur na bino. Et on a un son. Aussi qu'on a mis filmé. La mituna la question. Non. Sans bino, biso baboye babisote. Et on a passé mon nez na bino. À la kissimu qui est bangonde, sans bango za biso. Et on a besoin de bango. Au passage, il y a un salon, on a 5 bango. Na 5 bango, on a fini ce album. On a aussi la déjà. Fanatique, merci Nabino, et si vous avez partout dans le monde, vous avez parce que nous avons un auto. Et puis, surtout, Nabino, pièce dans la autobilisation, à l'autre téléphone. Partout dans le monde, vous avez déjà affiche, et puis, vous avez déjà affiche, merci. Voilà, merci beaucoup Yafredi. À l'autre téléphone déjà sur le marché, pièce aux autres parler, monsieur une album de Jolobi. Donc j'espère que mon frère et consort Rabayoki aura une série de questions par rapport à Yafredi, 40 ans de carrière déjà, et puis il y a un album, il y a Yafredi dans Kacha comme médecin. Tout le monde a un album sur le marché avec Karaté Début. On a évité Yafredi. Bon, la question est à Yabino, alors plutôt Bazali, donc on a un Mobali, Chadrak. Pour se présenter, cadrer tout ça là, et puis tes questions et pas à Freddy. Voilà, merci beaucoup. Merci pour la maison de l'excellence. Et alors aujourd'hui, nous allons faire la
Merci Shadrach. Namina se transformé azalaka déjà. Biso toza talobaki yango bien. Biso touti na libumu ya bana ya minzoto wela. Biso tozalaki bana ya minzoto bana ya badanga souplesse parce que babelaki trio la soupa. Touti na minzoto wela. Alors ngana badaki na ba dramatique au théâtre au lelo tosala yango. Ngana uti na opérette. Opérette ezalaki kozoyemba nzembo eza comédie ezopesa pe message. Oui, il y a des peut-être pas non, mais parole baza partout dans le monde. Oui, baza on a ya fait bozo na bango. Et ça linga bien, ba biso toza bana oyo to koli na musique. Ezaka ka lote boyoka. Bino bozo déjà ba image wana ba tu ya liboso eza bino. Bino bozo na kopesa bino ngolo la semaine wana. Na zoke mkupanza ngolo ba télévision, mais zoka bino kozana ko déjà mutukopanza. Ngana yeka biso na zapita comédien, musicien, biso tozali nyonso tu. Biso tozali tokaboli te. Ndelo babana lelo bazali limité. Biso te. Mais okoyoka nzembo na koyemba te. Ndenge ya osimba yemba ko fera yemba ko yemba yemba. Ngaza na mulomo wana te. Tambola toleka. Oya biso ezali tambola toleka. Donc okoyoka okonima te ya fera yembi. Na yembela kiside nana ndima yeke na koyemba ndenge wana. Na yembaka ngana za na voix te o soko yeni ni te. Mais na yembaka. Na l'équipe va nous laisser nous sauver les matins. Mais na l'équipe va pas nous. Ou alors on va dans l'eau. Mais na porte va comme là. Donc naza musicien, naza musicien, naza artiste et comédien. Mais na sala ka nzembo ya comédie. Eza ya comédie que je peux dire musique ni ya comédie. Eza ya teo na yembeli bitodi lulanga ye. Avec nzembo ya liboso eza titre phare ya album na ngeza cigarette. Na tei bandeko batu komela cigarette oyoka yango epuis na obaki na bino lelo okenda ndako nanu motazi yango te o ezaka na tina ti moke epesi bato posa nanu bato apoto bato babimi faotindaka nyonso mene nanu oyekuni te parce que efaux perso style na yango yo moto koyeba style yango nayebisaki yo moto koyeba style yo moto koyeba ngai te yo koyeba style nini oyo ya fredi ayembeli ntango na bandaki koyemba oyambanga na mamile na boye nayembi bolingo ya bato ya sigarete bolingo ya suka te bolingo ya bato ya sigarete bolingo ya suka bongo tokokutana wapi nasana bolingo eleki bato ya sigarete eza te namonaka yango na balabala epesaki nga inspiration. C'est ça qu'on appelle un artiste. Ofandi lesika ya bato nozoyeba eloko nini ezosala. Donc soko omona moto oyebi ye te mais moto ya sigarete azosenga moninga wana moto na matambola nalobaki yango bolingo eza pa bato ya sigarete soki ezalaka bolingo ezalaka na biso bato nde mokili oyo ebonga nalobi yango mpe na kati ata taf bakabadaka taf ezali moto apelaka ndako omona oyebi moto te bokosenga ye sigarete bolingo wana me nani akolinga apesa ye mwasi na ye mais cigarette bakabanaka mais suka na yango ya cigarette tokokutana wapi na sana allez on est dans ça vocal bango bato bayebaka yango te oyo aka yali vocal yali na sana voilà c'est bon voilà pendant que tu dis tes questions et puis la fin du balai. Voilà, il a fallu en tout cas d'avoir félicitations à l'initiative. Mais de ma part, nous me l'avons dit, sauf qu'on y a fait ce problème où c'est compliqué à toucher, c'est une carrière de mon on va nous ça. Or, vous êtes parmi de rares artistes, sont musiciens le bon état là. Babylon Moumi, musicien, en tout cas, il y en a beaucoup qui causent dans son téléphone et la tête va se passer. Au sein de les gens disent, pour le moment, on va la mettre à pesati. Des gros gens on a fait une initiative pour au cinéma là bon pour tout négocier conseil. Moi première question de votre conseil. Merci Pitoli, merci pour la question Lobi. Lobi na seul je comprends bien Lobi. Ce que moi nous takomi ko kenenda bonanga zoka nde komi komata. Komi komata pona nini? Ngai nazali moto yo Lobi nasala ki ko so nzembo ya liboso. Na otani ko lobawa. Na Lobi loboko moko esukola ke Lobi te. Nana komi posala. Bazali lokola qu'est-ce qu'on appelle ça? Malosobo azali lokola produit moko boye.
lokola savon moko kombo kingandi savon wana basali kombo na yango bitoni mais moto oyo asalaki savon wana aza na bato oyo batie mbongo mpo eloko wana projet wana ese réalisé alors nga nasali wi mais nakolo nzembo na baproducteur mpo nalobi awa nakisaka producteur azalaka na ye te yango moni tozobundaka ndenge wana soko nga moko naza na bamoyen wana bitoni naosala ngo mpo naza na susi ya mosala na ngai nalingi te nakita nalingi te na mani nauti kosala video ito topeteli lisolo na donc na kati ya confinement nga na pete bato video epuis masolo ya solo siko na ye alo telefone wana moto wana akokitaka tokoti alo telefone d'ailleurs alo telefone titre ya fali asala alo telefone te fali ayokaki kaka po butu toso bayekaka po alo wana mpe fali moto asala non eza kaka makambo ntango yo moko olobi awa kri nyonso oyo ngai bitoki nasalaka ebima na bimisi ebele afinifini yango wana bitodi donc oyo ya biso bacomédie lokola kobengaka biso bato ya maboke donc soko nga mpe nasalaki yanga kri donc ntango bango babwakaka nga fona baopesinga mayele wana nga mpe fona kende nakozela ngo natula bango plainte eza te yango eza bolingo oyo tobakisana kaka bobakisana omoni zibe napesi ye lelo ebele napesi ebele napesa ye bake eswa esa pasi eningisa mokili mais eloko nandimaka ye mpo batuni ye to abino eza ya mbali ezali nani nabimisi awa nalobi eloko mbali aliyaka ezali tatini bino aza wana aplikasa wana singa eloko mbali aliyaka yo olingo oli yango tokokende elongo singa batele oyo abimi nango nani wani fale na nasaki ereni po wani fale nakende na kofunda alo ebaki ndima moto atata afinifini mwana elitia bakaki yango selelo babwaka yango wana ifale nakende kofunda mondelo na katikati babenganga kutu na bato ya nini ya nini oyo bakangaka biso na bato asensible bayeba bifo oyebisa biso tina ya mondelo na katikati eza na problème na stade mondelo eza po ekipe oyo eza po ekipe oyo bongo centre wana eza nini si on comprend bien, au sali, au ministère de l'Enfant, parce que vous devez avoir un enfant dans la carrière. Très bien, merci. Est-ce que nous avons déjà attendu surtout dans le baya, parce que nous baya. Ce que musicien au moment n'a pas eu ma matisse baliba. Même maman baluso. Oyo asepelisi moto pendant 40 ans natamboli partout au Europe wapi na tomboli ba drapeau côté nyonso tout congolais et wana ezalaki nanu zayiwa te ekomi congolais sikoyo na diversaire nanga osepelisi ngai te mpo bana nanga bakoya kotuna nga papa osalaka nini alors lelo baneti journaliste moko akototuna nga soko lelo osepeli mwana na moko akolanda mosala te nalingi akokende kolinga asala yango te mpo nga moko soko napundaki te na nga nalala naterase alors nasali yango mpona odege 40e anniversaire na ngai ya mosala na ngai epuis nasali yango natei bato bokoyoka yango eza makambo nakende koloba te bokoyoka yango nasaleli mpe bandeko bato mosusu ya bakombo minene boyebi nasaleli bango mais nayebi nini o bolingo basi bayemba makambo yembela nayebi ebele nga koyi koyembela meme keti na olati nakoyi koyemba keti na yo olati oyo nayebi nasali nzembo oyo na keti ya bitodi alataki mpo na nini foto nanga mpo na nini mpo osali yango olinga koyawa te yango nde moto ebomi makolo na yo ifo tokumisa yango mabe na yango kaka mpo epesaka merci te comprendre likambo yango donc artiste aza ndenge wana nga naza ndenge moko te na bango te tozaka biso tozaka tokeseni moto na moto awuti kote na ye nga nauti wapi nauti na minzoto wela bongo yo outi wapi soko moni na clip merci embangu grand
grand réalisateur ya moko oyo asalelaka bato ebele nzembo ya jibe moto azafilmaka clip mobimba belesi oyebi ye belesi ayebani partout grand réalisateur nasali kotala Bishima, Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Mutumu Kwabu, Aye, Bana Congo Kinshasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Nzambe Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, vous êtes malade, Belaka. Cirrhose de foie, cancer de l'estomac, cancer de matrice, cancer de cerveau, cancer de sein, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïdes, VIH/SIDA, hépatite B, faiblesse sexuelle, mobali akimayo, mwasi akimayo, apesayo 500 mètres. Hey! Olingo komisa mwasi love kilau, papa love kilau. Benga le prophète de Bishima, l'homme des surnaturels. Plus 243 81 61 96 772. Nalobi 00243 81 61 96 772. Benga asakola pona yo, apesa yo solution na problème na yo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima. Est-ce que la pièce n'a pas au Tchad on a Nigeria? Au Tchad on a besoin de ah oui, Tony, problème à l'âme. Donc on me trouve la gamme na yadia wa donc na mona tableau noir te. Là il y a moyo ngolo ba anglais. Ngana za anglais te. Na ko ibe ko ba ngala ba balo ya mona français na ba anglais. Ba traduire la moi na ngala. Ils ont complexe. Soko na tali bango ndenge bazwaka na limite na ko yebisa yo soko na tali bango ba comédien na bango ngai te na midongola na bango so bazwaka wana motali ke so bazate wana kutoka comédie de pas ba comédie sasa président lo siko kamata siko yo zwa bodo zwa elombe zwa masumu kamata ngalufa kamata kwedi kamata mama bomengo kamata mama linga kamata yebisa net mama mapasa wana babinga kaso mama mapasa ila kape ko boni pete bile ko kochaka yi kaso mama mapasa so il faut na mona il faut babenga ile musuku tata mapasa ko mama mapasa ale kimba lo so kote yo tenu to bika ni ta to ganya ka combien ba pesa ka biso watu te moi mukeza ali na mayelo za la mayelo o za la mayelo oso tambo bitodo tambola oso mona ya bobinga nga ya Fredi oso mona ya Fredi na kata boîte oya le pana ngoro ye bina te ya bua mama Fredi na boîte aya mama baliso c'est bon mama baliso oso mona mama baliso bazo ba kaina ba DJ oh ça c'est l'entrée de mama baliso oso mona na boîte pour bien on va poser $10 ah ça demi ah on peut dire pas ya il faut un public faut moi frère donc non il faut moi frère et même moi frère lève là ça que quoi l'autre structure il faut ça rappeler pas mon ayo gogolo binatongo tengo senga baninga lipa merci beaucoup voilà donc question à vous voilà merci beaucoup pour la parole accordée vraiment à Obi Maman de Sombo pour accorder mon dingue vraiment c'est les autres qui petite question par rapport il y a la double casquette en même temps artiste et musicien et puis artiste et comédien alors c'est à nous de nous dire on se sentira mieux dans la casquette artiste et comédien l'artiste et comédien et les deux ont déjà 40 ans d'existence, vraiment félicitations, moi je vais vous féliciter. Nous aurons un tout petit peu de précision. Est-ce que la difficulté de nous rencontrer avec les fans de gros de non, nous sommes fanatiques. Merci les Kinagaben, merci merci la question du temps de notre pas difficulté et ça est périlleux. Ça on a une difficulté mais il y a des bosses dans nos ça la mosala na yo. Nous allons pas pas chef na yo là. Après nous allons la maman yewana za mwana na zumu tebo les raza sur mwana te parce que comme
chef na kati ya ndako na ye na mwasi na ye na bana na ye aza na moto azokokola lingomba ebele famille na ye na na bali te mais lingomba mobimba azokokola difficulté eza monene parce que tokoki koyoka na ngai na ngai po tokoma pièce tofandaka na mosusu 6 jours ngai tobima te eza succès makasi ebandili ngai eza esengo eza epa na ngai mais omoni ye wapi ake losala moto akolekoya aza te ngai okangana makasi bamisu mpe bakenda na bango bayebi mpe ndenge bakosukela mpona awa azotambola bafati nyonso akoazaka te nga naza koto nakala bamoto te nzambe apamboli ye po ezalaki yango wana nga eza esengo ezozongaka epa na nga akoyazaka mati bato eloko liboso na babaleka keba moninga malamu eza yesu me na mosala na biso oyo difficulté eza nini okozwa bana ya bato awa po tokende nano nzambe tobiko mbalo tozala piese na nzamba tolongwaka tokeba mekao tosali 30 jours na kati ya nzamba est-ce oyebi mpasi nini tozona bana ya bato nyoka ezalaka na nzamba me ndenge tokei wana moto moko te ayebe biso nayebi biso lelo na panza po elingi epesa epanzani video tokoki kosala ya sika biso tozoprepare po tokaba totobino ata tokotia yango na youtube ata epa na ye obe to epa na nga mais tobimisa yango mpe totia yango na basede na biso po bato mpe basoletube po pesa mais moto kaka oyo amontelaka biso atindaka video na tomonika tokoyi na ndako na poto bazobenga biso mais bien c'est grave siko wana totunda José Mondango masana kaza na Paris banani bapere basi baza na Christelle baninga na baza na Autriche mais yanga ro pièce kitoko boye ndenge pièce ongi o video na bengi tata pièce pays elimu ndenge nana mantili pièce na biso boko ozotala ko meya boto ozotala ba che yosebi banini bokangela ngako nini yako kotinela ngai batinda yango batinde lisusu toka ndenge na oloba batinde nini toluka seno nini tolakisa yango totala boye lumière tv lelo nataki komona ana problème na biso très sérieux nzoka moto amemaka yango na moto oyo amokelaka biso atindelaka ya na ye kunaka yebisa ngai biso okanye nini parce que producteur aza te ntango tobimisa wana na bana ya bato soko eyebanaki nzambe nde moto asali ke bamona batinda biso bongo soko bano tosalaka bo bamama mikolo baza na biso awa baza na mibali na bango baza mpe na bana na bango nga aza na susi nga nzambe pesa biso ata producteur ya malamu pesa biso ata sponsor po bato oyo babana nga aza mbaloso akomi na lelo pitoli lelo bana no baleta otindelanga po bayebike ana bango animbenga mpona senga naokokaka te naningaka ndazwa na motoki na ngai baproducteur baza te eloko baliboso yango wana kamera mpo ketokolo ifo louwe ifo mbongo donc yango omoni bakombo minene ezali awa na biso na bato ya théâtre ben mpona nini basalaka groupe omoni na mama oxyventa eza po okoza na 200 dollars na poche maintenant on a bien fait ça. Au lieu de caméra, ok, na bana batu na ça, faut pas dire na mutu na yo, osu ta belle yo. Oui, bina ki sasa, bazongi ko totini mutu bozonga na ye. Basale matiti, azongi na biso so sa tu bakisi, azongi bisanga ba risque. Tozo jouer boy, mwana baka kuele na nzete. Bon, na sala wana, est-ce que lo ko presse? Na so ko lo ko ngene ninga na tala nyoka. Yebisanga so ka so ki mwana ba. Otuna nani oya lekisi nani pokabo sekisa la famille kapo sekisa la famille ngoko siko moto moko individu moko ko baso biso to moni wana ko ateki atingi alopa ya na ye yebisa biso to sala pasi za partout biso nyoso to moto comme eza ko manto lo bate le loko za te so ba bandeli moki na ko ya ko na Congolais comme na Congolais voilà la question. Merci beaucoup, Maman Balesongo. Oh, il y a une qui a beaucoup de Nigeria. Maman Balesongo. Réalité, est-ce que les locaux, les producteurs, il y a hier, on a le bâtiment. Et interpellation,
ça les débats, ou soit oui, on perfectionner ça sur ce thème, voilà pourquoi la producteur, qui m'a dit notre baproducteur bakima te po producteur osomonanga ineti na bakambo ya bakado ebili lelo osomonanga pene ebele oui nasalaka mais avant kozala banjonzambe très bien lere wana elaki badiego lere wana elaki bayebi valeur topesaki mosala biso toyalaka ntango oyo tobimisi sala ye premier producteur na biso eza Chabani Record lisasi azoyokanga abimisi aopesa biso combien wakene na 47 minutes wana ya nzala yeko akabimisa na poto oyebi bakonafuta biso combien ere wana $5,000 biso totourne ka pièce Chabani aye $5,000 eya makelele te eza penake azoya nango na velo bapesi mais bano baye lelo baye kobomela biso mosala oyebi eloko nini batomona so basali babiloko na bango bazozwa combien baopesa bato combien yo ngana koloba filme na nga mobimba 13 épisodes na ningi fopesa nga $10,000 nayebi monene na ngai na esaleli na ngai na nini me moto mosu aleki na nsima do ya bisenga kinini ngaoi na ndenge tosalela biso yango mama bokuti basele na victoire ekomasaka baokwaka ya kobwaka 100 francs 1000 francs kosala nakomi biso kosala nayebi valeur ya mosala te mwana mosusu abotama ya mwasi abalaka epa na bango lokola molimo ya kindumba na motu aye na tere yokamata loba twa mwana moko ya mwasi loba fili moto osala oyo na ntongo oyo ofolamuka ndenge bakitoki balobaka na ntongo ate likutati awo atui mpe litambala kandi mpo na ntongo soki alingaka te kosukola na ndimi te bitoli ya kolata ndenge alati oyo akoti na yango na bakudi akota nango na kati ya kikoso non akota kuna te ben akozala na liputa obe esweme soki azaka na ni douche na ye na ndako azala eswe eza obligatoire eza na elamba oyo likoso eyambaka bato yango mona nga nalobaka nga naza likoso na mwana nyonso me mwana mwasi bana basi ya lelo soki olobini kaka omoni piese oyo ozobanda olamuki na ntongo tie eswe mawa boswana oyo ayeli aza na likambo ya théâtre te ye aza na makambo na ye ayeli kindumba na ntongo omona moto alata manete atia babiloko matoi na babiju na banini aolinga te abiongo na osala nanga wana te ayebi ntina ya mosala bayebi kokota te ayebi na bango na kindumba mibali bayebi koluka basi ezwa lisima. Mais en parlant de ça, maintenant, pour ma question, ils ont lié à mon beaucoup plus artistes, surtout comme artistes étrangers, on va monter dans la school, dans YouTube, Spotify, mais ils ont beaucoup plus besoin de fréquenter la télévision. Peut-être que les autres CD aujourd'hui, c'est les gens qui ont été dans la société, c'est presque partout dans le monde. On doit monter dans le streaming, Spotify, YouTube, mais là, écoutez, peut-être qu'ils ont ça, le monde virtuel aujourd'hui, numérisation, on a casse, on a sur la produire liée, peut-être que ça filme, mais on va passer peut-être une film là. Donc, tout le temps, dans un bâtiment, tu mets 700 millions, $10,000, ils ont été. Producteur de Chatra, tu as envoyé ça, administratif $10,000, donc à t'équiter. Vous allez dire, mais peut-être pour la base. yango wana ezali kozanga koyeba ntango kosunga mpe na makasi na kosala mosala na ngai me na makasi na makambo oyo olobi te moto nyonso ayebaka nyonso te naza makasi te wana c'est pourquoi monaka balobaka zala na bato moto aza makasi na oyo moto oyo akende olukaka bino bamarshe yeyo ezaka nga te toyebi na biso yango estce yo ndimaki mbala liboso lelo ke momo na mama mbalisoko banda bomanda teyate nga nabenga bino boyekosolo eza makambo ezochange tozotala mpe non baninga tosala ndenge moto oyo abimisi ide na biso ke non malo soki tosala pesa biso fo totya bafiche na biso topanza ngo partout dans le monde bamona ke lama melingi esala eloko ko ye wana abimisa miprese soki totambola na boye omoni te yango nalobaki na peni nazwi mpe mwa motu oyo nabimisi ebele me nzambe ayebaka motu na moto oyo yati presque osala po ye abimisi nzembo na ye tokoyokambata nzembo yango totyako kaka oyo ezaka moko abimisi ayembi lola soko olebetoli nga nayembi cigarette nayembi bato mosusu ye baza su na mosusu azoyemba ya monda abimo te ezaka lalo totake bango tu wana mpe siku toyate tozali su bandi osila ndenge bitoli alobaki tozocontribue mpo nzembo nyonso mpe komaleka mosusu nayokaka awa omonaka nzembo yango bandi bandaki te suka bayebaka betisi na betisi alors biso tokoyema nzembo balobi ndenge bato bayebaka kala sofele teleme tokende na komine okomelinga mwanda na nzela ya terasi
aiko mwana moko kaka ya mobali na kosuka wapi na bana bino bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo omoni batei tala gauche na droite okoprendre toyebi tozolakisaka ke ata toyebi na comédie me ekoti mutu ya sigarete wana ekoti mutu te donc eloko wana ministère ya santé merci akoki kozwa eloko oyo abino bayemba wi très bien très bien yango wana tolobi yango lelo po tokokende na yango tokende yango tolobi boyoka eloko oyo Voilà, merci. La dernière question. On a levé un peu. Préjudiciable À la santé. Alors, Maman Malosobo, la dernière question. On a évité depuis 40 ans de carrière. Les hommes qui étaient exactement donc pour pièce nini au Yomoko Oma et marquant comme pas possible. Les épées, mais moi, je marquant les équipages. Les épées, na sali épée. Lokota nasali na nwa kufina maladi ya mokoboso nasali video nasali télé point d'interrogation nasali le secret de la mafia mais équipage yango 12 apôtres et bimaki kutu toteki yango na eumela kutu te oyeka kiti lelo na aéroport lobi esili tout port mais moto oyo abimisaka kini na mbongo ozoyoka comédie ya mboka vrai comédie nakosala mpe nzembo wana moto abimisaka le producteur aye amona etekama ebele alobi te tobouge mbongo oyo te toke toko tobimisa lisusu esala ebele boko toya kosolola bien ake na mbongo mwisilata tina moko tobisa aza mwana mobali te mwana mwasi aza mbangu moko bitoni aza na mbangu moko banda akenda tidela azaka na si na sambe azaka na si oyebi fana okwakelomi exemple de télévision des carrés de chien. Là, malheureusement, on a des questions. Première question, on a soit nous sommes tous la comédie. Apparemment, ma comédie, nous sommes comédie, mais on a une bouteille d'acoustique. Aujourd'hui, à voir, sur l'autre, on a une autre sanité, mais particularité, nous avons une donc ici, il y a la particularité, on a la particularité où on peut pencher, parce que le ministère nous a dit la comédie. Même si c'est la comédie, on peut se piquer, la nation. Particularité, nous avons besoin d'un catalogue. En plus, comment on a Comment elle va? On a checké le titre de ma femme, cigarette. Cigarette. Un album cigarette. Ouais. Ok. Particularité, il y a la merci. Particularité. Non. Oh, ngana Philippe Moutouté. Tolobi peut-être que toboyi comédien. Non. Oya kosala ye asali nzembo ezala na tina. Oyembi yango na tina nini? Yango botu na ngaya. Oyembi yango na. Oso ayene koyemba ne kada salite ko mama ba so maye baki tikanga pe na yemba na ngai. Oyembi yango na tina nini? Na biti nini? Ngana yembi po totika. Babi totika sigarete ampi nanga moko. Moment cigarette. Totika donc conséquence nango na uti na beli makasi ya docteur alobi na ngelo kasi kosoka tika nini nzembo yango ya moko so na ntango na kutunga moko na oyo na oyo yembela kanga moko voilà question suka c'est ça par rapport à le téléphone la participation à la comédie les attaques à maman pour éviter la comédie en tout cas pas na biso pinda merci la question de kinanga merci pas na biso tokona kama peut ngaza mama waza na esprit na yana na mayele na aya ngala kona kama peut na soko moni na video awa tobengisa Boseka ayaki histoire de Boseka l'historien tobengisi Sobiata tobengisi Bongos tobengisi Chinola tobengisi Momo
oyo akanyabia tobengaki soko mame pela asali bango nyonso basali kala jojo mulex donc tobengaki 6 personnes baye bacontribue na kati esali mpe bango lelo basepeli eloko tosali yango bato bazotala bazobenga biso no piese kito talaka tosisi piese na 13e épisode bato babongi osilisa piese ono kokosisa bonde wana te oyoyokaki te elengelenge ti malamu ekatana boregrete ndenge bozoregrete keboya kobabo eleki molai ndenge edimo asalaka omona 60 épisode omona 60 yango sikole bokotuna ye ebandaka ndenge donc nalingaka balo tokobenga tokodenonse bango ade eza surprise mpo bayebi na bango te sikale tokotina ya alo telefone tokoti mpena na kati ya telefone tolakisa mokili ke lelo biso ntango tozokola tozalaka soko mama ya biso avandi boye ngai navandi na uti kasi navandi boye nazolelela ye biloko mpo mwana mpena yo uti kasi okuti baututa kono na bandi kolela nzala wa mama na biso bazokanga ye soki namoni papa koti na 16h auti mosala nomona mama azobisa motu ata biso tikanga mamaki belanga na lelo te mobali ya koti na ndenge alongoli bilamba na ndenge alei na ndenge asololi yo mama etali kutu ye te José, tu peux pas na bino te. Kasi yebisa pe José mo kola mais ça pas besoin de télé. Amen oui parce que le côté parce qu'il pas quand sous mais depuis bano ya lelo bano ya oyo ba 17 à 16 ba yebi mokili koleka na yo bitoni. Likolo ya nini ya téléphone. So na bina ba no bebele itodi. Okotuna ngoko ya mangai makamuna osato na kozala te ko ngako te. Tokosala na téléphone alo téléphone bana tete batuto sokoka kamo boza na brancher na Congo TV bokomona pe tokobwaka yango na ba YouTube na biso mbalo po oyo deja oyo yibaki akokanga malaye ayebaka soko nzela ya kofuma mafrontiere ezali mikimela na yo deja tolepe yo deja tokokanga yo malaye mais oyo voilà na lo bebele tatini D'abord, merci d'abord au travail, Queen Mother, la reine d'Angleterre, maman Malosomoli, Soli Moni, Matini, Mambayalini, Kwatembe, Yaza la leader, le leader de la zone de Sikoyo, Yaza maman qui cause à mon Bolumbu, à Batutu, à Mundabona Bolumbu qui cause à Zate. Alors, téléphone, les amis, pièces Moko, on a vraiment coupé sans avoir merci l'inspiration, on a pris ces bisous pour la payer à bateau. Pour téléphone, les amis, on a avantage de voir. Autobol, baka, tête, oui, plutôt la sabaka, ma paye sur téléphone, ça n'a pas avantage d'abord, mais toujours la particularité, moi, il y a ça, Bamakambu, il y a beaucoup de bateau, on a téléphone. Donc, on dévoile parce que ça dit œuvre d'esprit, on va voir, c'est la bataille là-haut. Mais fils d'annonce, la vie, sur le côté, tout le monde a un téléphone à l'autre. Et ça, il y a un slogan, et vous avez la carte, toujours, il y a le ligne de le second toujours travailler pas comme avant. N'est pas travailler les bisous, ça la bien, mais l'énergie pour toujours diviser, toujours déclencher, et ça danger. Donc toujours travailler vraiment, prévenir, vous savez, pour le lundi, autant de répétitions, donc le sur la main, on continue sur la main, en dehors, il y a répétition, alors non, tout tourner lundi. Ce qui est dans la deux dernières répétitions, donc c'est sentir le pénin qui était place sur le parce que tableau nous a voyé quand on a posé les sur des serviteurs pour un tableau. Pour nous, on a besoin ça mais personnage ou un casting la biso aussi maté. Ah na maloba bien mais casting. Autant il taille na yé, autant il faut jouer moi na yé. Ici maté. Donc tout côté sur le sentiment té na mawati. Pour atonger mawa non. Toujours tiens pour tout temps la tani à l'occasion et l'oko va s'allier. Alors on s'appelle na batutu ko balika na mama balo so Queen Mother ko baseka na musala na ye ko balika na mwana ne briefing na merveille tontini no kazasha ba ko soutenir biso soki baza vraiment na bolingo parce que tous on a besoin de tourner na ba norme on a besoin de tourner na qualité de mon
tout peut ça image mon ce qui m'outali alors non il faut continuer film au deuxième épisode, troisième, quatrième, cinquième. Alors vous allez se voir tout ça peut-être dans la boutique d'habillement naïe, ça peut-être dans produit naïe au basali, ça peut-être dans marque naïe, mais dans on s'appelle déjà la béton. Aux autres naïe à partir des États-Unis mon frère courage déjà béton donc quand on parle mot parce que on a béton mais vous allez se voir makasi ceux qui béton bâtir dans marque béton la carte il y a théâtre à l'autre téléphone et vous allez se voir alors la photo que ça numéro ya mon côté et pour biso ya mon téléphone biso ça dit que au bingo sur mon c'est plus 243 81 81 31 693 le plus 243 ya Willy Moucheli 81 81 31 693 comme d'hab toujours la Congo TV à partir des 22h lundi et puis rediffusion par 1h45 bota biso et nous allons bien merci na batutu ko basoutenir biso dès le début il y a des pièces où il est cas on est toujours reconnaissant il y a des douanes attends que biso vraiment dans la société biso batika pe biso reconnaissant na bola mon ababo merci surtout la presse parce que presse c'est ça la auto sali et puis on a mis sur bateau va actualiser en gros va l'obéir en gros tout ça la écraser il y a un moment où tout le monde se dit presse la besoin biso tout ça la gars yo bateau musu basala raté azé baté que so ba komi ko azali eza ko bateau moko ba l'obéir la kaye bateau moko ba yambaka ye dans la lecture zo mona baraka TV mutu nga tongo donc voilà bateau so ko ça la petite place outil alors on a profité de dire nous merci vraiment na mieux surtout au sala na ko sala ka ata pour na bisote pour na ndeko mususu mais conseil pe que na ko profité de dire ça bino na ba ndeko bazotala batala titre ya likapo isa pour autre sala wa au mona kuna mundale ko koma baloso matikali mutakala donc voilà c'est pas les hommes merci beaucoup il a fait ma question merci du coup même presque dans ce qu'on a évité quel est peut-être un petit mot de la fin pour lancer les publics nyonso mais dans le moment éclaircissement pas te belé au le bagage puis nous boutana minzoto peut-être pas nous va botter lobi to va botter balinga maman ba nosongo minzoto wana ba ba minzoto c'est qui vraiment ligne et puis dans le mot de la fin et puis à l'autre téléphone et on va déjà quand diffusion. Merci pour la première mention. Merci vraiment. On a bandit dans le mot de souvenir. Dans le moment où on a la possibilité dans les États-Unis béton. Donc béton. Donc oui l'ex-Lina. L'ex-Lina. Donc de l'autre tout ce qui est pas battu nous sommes na foi ya malamu. Ba ya kozato. Biso moto kokate. Tout ça peut na makokite. Oya ko soutenir ba tezaka pour la makokite. Mais puis dans le conseil, il y a tout ça qui sont bien. Merci vraiment à la journaliste qui nous surtout nous a battu. Nous avons la première à vous saluer jamais. Alors bon, nous on a les pas la binoni, vous saluer dans la promotion, pour l'obéir, pour les mamati, nazaya na bino, nazam de kolabino, kazo bino baleki na ngai baleki na onda. Da bitoni dans la mono. Mais là on a répété qu'à pour la bien qui va la passer maintenant pour la banque la banque mais merci à Aïcha Okoko merci vraiment non on a compris nous avons dit on a puis il faut d'ailleurs éviter à la salle de verre merci il ça la bosse mais la bosse là qui fait pour la aider mais la répété qu'à pour la capacité à aider pour la bien on a une émission là na OK oui on a rien na kokakana ndete bazala leki na ngale musaki problème ni e balobaka donc comment on a dit merci boya ngale ni kabolo na ngai album na ngai et puis na pièce na biso to sala alo téléphone par ko kozala ko sala ngate nazo tinela bino nzembo wana na remercier mingi beno ba mama na États-Unis na Georgie et puis beno mukendi et puis na kosante papi musu na Londres ba mo so ko la engambe mbinga na kata Irlande yaya bato ya BBC ngaye BBC donc il a sepeli la pesi mbote na Thierry Sandala na Switzerland la possibilité passer à Londres et puis la possibilité Amoli Mabasa Massa Bangai na pesi maman na ngai José Mundango o le canal bise balobi à l'au téléphone alors après ce mot qui on a bien prier pour mettre la main merci beaucoup voilà merci beaucoup il y a fallu baloso tout ce que ça a au moins capella tout au moins cigarette non merci vraiment
à remercier nos cantines Bino. Voilà, maintenant, la FCA qui s'attaque à la paiement. Donc, et puis la possibilité de number one, il y a chaque ça, chantier, la Kamubila. 40 ans, ça s'est fait, et le bâtiment piano. Donc, il a délibéré. Là, il y a là, 40 ans, on a été, mais on sort, 40 ans, on a payé. Na sepelisi wa mama mapata, na sepelisi wa mama ibele. Bosi boye depinga boye na kapo bato boye depinga na mongo na kokate. Alors ba gouverner nyonso partout, bazali mama balusuko ya kuni mama balusuko na. Alors lera yango yo, ezate ki mama balusuko balali, bongo ni pesa de pago. Ngana mona ki ya mote wane ki zéro. Donc lero yo ça c'est fait. Maman Nicole Timbo, merci vraiment. Na yiki okunda kaka kapona yolo baki nanga ya Freddy kaka na showbiz. Ngani na zawana. Bongo ya kozwa sikoyo epa ya Temba. Je Temba village Temba. Ya bozali Temba Temba ba yali ba pebele. Ba Lubumbashi Jojo Mandiki prêtre. Yo yebite ya mbalo yeyo. Ba dede mo passa mon de base. Ba mbalo so mo yeyo. Ba nani boze belé. Mon colonel Patrick Kombe, mon colonel Gogo Zagalo, maman Balusonguyo, ça s'est fait. 40 ans, et les cas n'a persisté. Ma société, ya Mama Sanga, Ngana société, mon réseau, Ngana Sali, si les gens n'avaient pas Masala, là-bas, moi, il y a un temps alors, Nakasi, bon, maman, Nakaba, Yebi, pour soutenir l'événement, et le public, nous devons 500 banderoles. Et pour ça, la Makitoko, et ça, la Kitoko, Bandikola, Brazzaville, Bazali, Claudia Sassou, Bayalito, c'est plus ça, Bango, Banina, ok. Donc, n'a pas suivi nos mots de merci. Voilà, on appelle la porte de tirer après tout, on a fait dans ce temps. Ah, mon tozo, c'est la Ganga Azali. Voilà. Merci beaucoup. C'était fini pour aujourd'hui. Il y a Internet, c'était là, il y a Freddy Balosombo, pour une explication, nous sommes encore pour partager, pour liker, pour zéla à nos téléphones, il y a de la diffusion dans notre banda, et puis cigarettes pour aux hommes toujours Kalaté, Afrique, tout ce qui est dans ta ligne pour Nyateo, Bolingo bata cigarette, Bolingo ya sukateo. Oh, Bolingo ya bata diamba ye, Bolingo ya sukateo. Bolingo ya bata cigarette, Bolingo ya sukateo. Oh, bongo toko kutana wake, oh nasanae. Oh, toko kutana wake, oh nasanae. Ça va vocal bien. Oh nasanae. 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 Ça va vocal. Oh nasanae. Coulez maintenant l'avocat, coulez. Oh nasanae. Oh papa Beto nasanae. Oh nasanae. Oh Lex Illumina nasanae. Oh nasanae. Oh Jojo Mandiki sanae. Oh nasanae. Oh Claudia Ivia sanae. Oh nasanae. Oh Roga nasanae. Oh nasanae. Mama nangai Jose Mundako. Oh nasanae. Oh nasanae. Oh nasanae. Bambo. Oh Bitodi nasanae. Oh nasanae. Oh Balezi nasanae. Oh nasanae. Oh Sadraki nasanae. Yoli Baki Nangapeni. Oh nasanae. Oh nasanae. Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée de Balosombo, qui est donc un artiste de notre pays. Il a effectué pas mal de slogans, pas mal de pièces, pas mal de prestations. J'espère que vous aurez à Zate, à annoncer 40 ans de carrière. Et c'est le et puis bien aller à se continuer toujours comme ça, de l'Orasika. Ce sont des gens d'artistes avec qui nous avons monté au retard à la coup de pouce. Bah, je vais faire ma promotion pour voir la mission. Donc, continuer de la monter les arabes, de mourir à ce mission. Tu es bien dans ma province, tu es bien dans ma ranking, tu es bien vraiment que quoi, c'est venu dans la besoin, bah, il y a un moment qui il a au travers de ça, à l'objet 40 ans, il a besoin de soutien, il a besoin d'un partenaire, bien sûr. À l'occasion 40 ans, il aura à effectuer un sortie officielle, il y a film, film cigarette, film, ça a pas mal
conseillez, pardon, Bandomingi, parce que c'est une question de la santé, on aura toujours pas combien la vie sur le déconner. Mais il y a un assez exceptionnel. Campagne de sensibilisation par rapport à ça. Campagne de sensibilisation par rapport à ça. Donc, ce sont des gens d'artistes, ils disent toujours pour ça, va continuer au ça. Pas d'insanité, pas de déconner. Et puis là, il m'a rappelé la planète autour de Narawan, n'est-ce pas? L'autre côté, là, il faut dire que sommes Boyabino. J'espère qu'il y a un Robami, les athées, la fleur a continué à demeurer, à percer. On a encore besoin de lui, c'est pas dit que 40 ans de carrière. Je me calculé l'âge, le gars avait demandé à la 16 ans, c'est qu'à saler 56 ans, 56 ans d'âge, 40 ans de carrière. Les hommes, on ne pas nous sommes à côté de la Joana. Tenir, nous sommes dans le salon, on a 20 ans, à dire qu'il y a ça qui est jubilé, il y a en tout cas, très spécial à toi, et ta femme, surtout à lui, des grands hommes. Moi, c'est à la Bouanie, moi, ça m'a cassé là, ça va pour la salariée qui est dans l'ombre. Félicitations à sa femme, merci beaucoup d'avoir pour soutenir, et surtout, à quel niveau, il y aura des trophées, il est temps, 40 ans. Pour que ça va diplôme, 40 ans. Tout le monde a ignoré mon salaire à maman Malusolo, mon salaire à Freddy Malusolo. Donc voilà, je remercie tous mes partenaires en tout cas, vous étiez nombreux en train de me suivre. Merci pour la musique. Mais tout dit là, pour la musique, kita net so mo mo na tido tamala kali. Tete yondo depuis la France. Tete yondo to ke na mo ga boy. Yom to lingeza boy donc to ke na mo tete yondo. Mon génération na ngate nananga bi maman surprise. Maman ngabe, maman surprise la maman de génie, maman repose le cœur des tontons à l'âme de toi. Nananga bi na biso. Je vois également Michel Lambo, grand saoudien Michel Lambo. Son Excellence, Monsieur le Moral, avec respect, Ahmed Kabassé de Kabachou. Je te salue toujours depuis la Belgique. Donc, la Suède a toujours été contrôlée par mon vieux Matou Idol. Je vous aime bien. Merci à la grande équipe technique. Les autres qui n'ont pas Jack Bauer. Merci beaucoup. Je me limite là. Je vous aime bien. Moi, je des programmes dans l'antenne Nabiso. Moi, maman, Kobuka Nate Yokali Solo et Maman Gisnovitz, yene coach le poste en toto nabino. Aena bakisi, ozo traité ba tempo, banduta, boko na nenga opesa kambindo pe bosoto na kati en toto nabino e. Loko la poche des yeux, ridna elongi. Vieillissement, au profiter na cash ne okoma kobo melongi. Okoma ko ke la nzoto na osoni. Kobuka na te, lukaka ka Maman Gisnovitz, okozonga leke. Mwete. Kou maman na ngai babi Maman Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete sila kate elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka poto bi docteur azaka ka moko coach azaka ka moko kozoe eza nango facile azape na Facebook WhatsApp ba site nyonso internet soki olingo zo ba produit na e livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com Associé à la compte YouTube Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 Balapa.